Paris Week-end en direct des studios Kouloutou Magellan. Votre émission Paris Week-end en direct est sponsorisée par Universap, de notre ami le Playboy de Paris, Obino Souboyebi na Congo ya Géantas. Sogolo qui wake up, oyo, Dio est l'équipe partout dans le monde. Dio wana ezalaka toujours ya Antoine, na Papa Wemba, Naomi Baye basala Dio oyo à tous les temps. Soyobi na kati oyoka Géantas, le Playboy à Paris. Inde asala makambo boto zala Universal, Côte Strasbourg, Saint-Denis wana. Bote na bino ya trop. Et à Paris, week-end en direct, il y a Kouloutou Magellan. En mode, la chambre à Bandoutou, nous avons dit Mikalouki dit, on a un fan, awa. Namoko le vendredi à l'élo, Basango Ezali et Belé, na FDC, vous avez un titre de Kuna, Bana Chambre Balobi, il y a attention. Chacun ses droits. On peut pas défendre les droits dans le monde. Vous allez sous la sango, il y a des musiciens congolais à RDC qui ont posé candidature pour l'élection, mais ils ont raté la nomination. Vous voyez pourquoi ils ont raté la nomination dans le monde. Vous allez sous la sango, il y a Nani Toba Nani Babomaki Binda Abbas. Les musiciens congolais ont été Biso à Kinshasa par l'assassinat. Puis dans la nouvelle à Souga, tu as sur la masolo, il y a un restaurant à Paris, où il y a propre, où il y a un hôtel, il y a un GG Kalonda, des doyens, il y a trop autant pour le restaurant, tu as sur la masolo, il y a un restaurant. Puis, avant tout, comme on a sur la masolo, il y a Chinois de Kin, les différents Nabiso, depuis à Kinshasa, il y a de l'eau. Ça va toujours dans trois chemins. La propriété, il y a Olobate, on a Parigo, manager Nae, azo manager pour la studio Nae, il y a monté au Solalelo, na Paris week-end. Sans plus tarder, les Arabino Kouloutou Magellan, comme dans le week-end des Alaka, la nouvelle tout fait ça va bino. Tant que vous dites moi, boulot, comme il a parlé, vous pouvez savoir ça, week-end, il y a ni que les maladies sont aussi signé à part. Tant que tout ça vivant, pour continuer à monter toujours, il y a toujours ces géants, géantas, il y a Salabake, par le week-end des Ala, il y a toujours à Zara, numéro 1, Universal, Hôtel Strasbourg, Saint-Denis. Pour nous, vous avez Camerounais, RDC, Bapaya. Si vous avez États-Unis Internet, ça dépend de numéro de ligne. Tu vas vous conseiller, mais nous, vous avez preuve en appui. Oyo nyonso yo limi. Ya modele nyonso limi okuta ndenge oleka fete bato basepeli na yo. Yo moko kutu olinga utu oswana te na fete. Po propriété wana ozala. Donc ye moko géage atesa oyebisa yo betango na boye, latango na boye, salango na boye. Boleka kaka wana trafic ndeni ndenge okomona la preuve entre République na place Strasbourg Saint-Denis. Pour la nouvelle, elle est là où tu as bino que bana ya changu eza droit na bango bino mo bode ko ka mikolo jo le kaya ngia mabatunye pourquoi yo okene ko postuler na changu pourquoi poser candidature na changu biba twana ba soutenir na trop na cadre de l'émission ya reconnaissance il fallait kaka na poser candidature na kuna mais bon tellement ya kene ko tabatwana mais dans le cadre de reconnaissance, on a dit que Yangama, vous avez toujours famille, vous savez sauter, vous reconnaître, pour votre bébé, vous avez une gratitude, surtout dans le milieu musical. Après, on va le mot, Tcham c'est Japon. Donc, il va dire, c'est bébé, on a dit que sur le bâtiment de l'eau, ils ont qu'on a Tcham. Alors, il y a 87, 88, 90, bino vous avez eu Kabanzembo neti
Anto Doucouré, oyo ezaki banda ebetaka ti lelo oyokanaka kaka bamira esa bashama shiko babeyazi na circuit ya Paris mokonzi ya saf beyazi babileson bachiri chara boyoka banzembo wana ya tro donc neti basanduku ti bayebi adeboli fataki bayebi modoko tia franco fere balobaka na bino donc ntango biso tozalaka na nzala na poto ye wana azalaka donc lelo te kwa na kobosana ye bayebaka moninga oyo asalisaki yo na ntango ya pasi soki otie mbongo na yo na BNP mokolo ozala na difficulté okende na BNP okende kosenga mpo bakongole balobaka o soki osalisi na gauche na droite eyeba te soki osalisi na gauche moto mosusu akosalisa yo ezalaka ndenge wana te wana baproverbe bakala soki moto asalisi yo soki moto wana aza na difficulté bokotuna Germain Leroy Mandunga na Finlande akoyebisa bino ke soki moto asalisi yo ntango moto wana ozala na difficulté yo nde okosalisa ye mpo ainvestisaki jamais okofungisa compte na banque postale mokolo komi na mpiaka okende na crédit lyonnais oloba o non bopesanga mbongo nga naza na mpiaka bakoloba nao monsieur retour à l'expéditeur kende epai obandaka à la case de départ so osengaka mbongo na poste kende kosenga lokakende lela nzala na yo na poste bazayeba botika makambo wana ke so osalisi na gauche droite nde esalisa yo te reconnaissance réciprocité po ezalaka na ntango bosalisana ndeko na ngai longela ayebi yango très bien donc makambo eza awa bana ntango nde basimbaka bozi ntango bokula ye papa oyo bauti Kinshasa na 87 aye kokuta femme na ye na Strasbourg Saint-Denis avec groupe ya bana ntango yasalita aloba soki bandenge nini mere ayebisa ye yampagne 48 heures za na droit chemin mpo bayaya oyo nde basala eke na nzala donc linga otambola na droit chemin vie mpena fanda terali mama merci mpona bato wana tozala na bango un temps nabomonaka efiango bakopesa bato tu mbote na monde abidjan na osala nini mpona azongisela bino bana tiango makambo bosali jete mfumu bayebi vie sacré azali vivant ayebi yango soki histoire bachange so bachangeaka te wana eza réalité ntango toza vivant fo tolobaka baréalité wana alobaka toujours modoko tianfula kofere fidélité moto na moto ana histoire na ye makambo ya papa mais tozonga toujours na sujet ya benz ya benz mikolo oti oleka auti kochange nzembo ya Anto Doucouré atiango so batitre marke nini mais je me rappelle bien na 87 na bar ya Abu na Montreuil ntango ya benz ayemba dernier coup d'esprit otoli kulutu magelan ya benz mpena so bokutani mposala ye plaisir mpo ndenge atiki eloko wana avant akotaka asebene na dernier coup de sifflet atika yo magelan donc esimba grave fo sepelisa ye lisusu nakenda nasepelisa mpe ya benz ayebisanga phrase moko magelan na bana ntango tu yo na aide sungu nakobosana bino jamais ya benz na bar ya Abu na Montreuil nakendaka Kinshasa na monango mwa mystique mais elekaka nango jour mona bengaka epa géantasa yebisi ngai ya benz ayali awa tosolola alobi me yo moto oyebisi alekanga li te eza kaka basixième sens tosolola ya benz mais naregrete nemonaka ya benz achange makambo ya Anto Doucouré alors bana ntango balobi ya benz mpo bachanson eza ebele neti ya Chama Chiko bachanson eza ebele neti ya Mira Esa bachanson eza lokola ebele na circuit ya Paris donc grand frère sala keba ezala mbala liboso mpe ya suka ochange nzembo titre na yango systeme ekoma soki na concert bomonake bamusicien balandaka nzembo ndenge ezalaki na diske mise à part bakokotisa mwa bamabanga ya sika mais kochange nzembo makambo wana elingana basusu balingaka mosusu te Fredi Ndongala na Irlande mese bahotel yo yebi yango yo sola ya tourna bokul oyebi makambo wana mpe bokola abelaka aki na systeme wana nzembo fo bolandango ndenge ebandeli ntina suka alors ya benz
bana changu balobi otika makambo wana baliboso mpe ya suka pour respecter originalité yo oza na motu esalaka oza na banzembo ebele so oza na besoin compose nzembo mosusu compose na yo me kotushaka banzembo na bango te oyo ozosala oyo etikala na archive tant que toi vivant fo tolobaka bavérité reconnaissance yango wana wana eza na cadre ya culture bato mosusu bokoya awa o me ndenge nini bino mikolo oyo eza makambo ya politike oui mais tokomi na paris weekend balobaka la musique adouci les nerfs cena makambo ya politique akote tosolomaka musique eza culture na biso lelo fale azobeta partout na monde ezosalaki bato ayebaka oyo bacongolais bato ya respect bazali roi donc yango ndenge nayebisa banouvelle oyo bana tiango balobi ya benz abuo pia omeka lisusu te soko change a nzela wana oyo papa oyemba alingaka te oyo papa oyemba sala na oyembaka nyonso olingi me soko omemi eka nzela ya bambila bokoyokana te vi azalaka ndenge wana alingamaka bambila te donc ya benzi soko olingi ovivre bien na mikili tika makambo kochangeaka batitre banzembo ya bato ozoyemba yango mpe boye ekomi na place yango nyonso te vie beaucoup la biso makambo wana ya tro asalaka baremarke ya tro donc bana tiango balobi abuo pia basalaka tu ozala ya benzi oyebi yango bien bana fere nze balandaka baege bari papa basiksikio bado mbengani ozo comprendre bapati mbengani non je m'excuse pati katanga pati mbengani na lyon wana yaza moto alio me pati katanga oyo akoma député na kinshasa bazalaka baza bagrand témoin basere na biso ndeti nkana zoko ana maria baza batémoin basere bapepa kunji bapisine ya posa wana basere oyo tozalaki na bango ntango makambo ezalaka na paris awa ba 86 87 doya benzi mbala suka mbala nsima ba oke otala ya nde waza mato ya koyoka yoka soki olandi émission oyo oyoka conseil wana kosimbaka lisusu banzembo bana bacyango te tikamo na originalité nango eza kaka nde lokola nazalaka ere mona émission ya tribunal du peuple telema mpe autodidacte na makambo ya droit nakalimaki bayaka na bino botika kaka tosola na ye nakoyebisama direct po ye abeti eloko yango bato te bayoki nzembo anto dugule ndenge achange yango tokolobela yango mpe kaka na media ayoka kosimbaka su biloko bana tiango te ya bese na yasi oyoki yo oza bibliothèque oza na banzembo ebele yo ozalaki so moto asali kaka kosololi ba obembi kaka boye papapa onapese kaka kombo nzembo ekini donc mbala nsima so oza na besoin ocompose na yo osimbaka so banzembo bana tiango te yemba yango ndenge ezali torespecte yo oza bibliothèque ya culture congolaise simbaka so biloko bana tiango te par respect ya bana wana oyo bagarso basalaki lelo oyo ozala ya benz obandaka mpa na bango te mais ils ont beaucoup contribué na carrière na yo oyebi yango ya bien sans citer bamusicien ebele baleka neti bawali lisolo ya benz esuki kaka wana mbote atona anto dukure nzembo na yo ata bachange ekotikala pour l'éternité pesa mbote mingi na mama jaki oyo bamama ya marke wana eya na moi eya na butu bosali bane ebele bakoma ya kotanga prochainement tosala émission moko bomonaka basi baza na mokili bauta koloba o olingi ozwa avc bala congolaise wana lokuta toza na basere ebele na poto awa omona bango tokolekisa bango na émission bomonaka basere oyo bazali okende wele okende te ozala libanda okoya mpiaka basere wana bazali babasi bavie charli kimpwanza babasi batie kotumberto okoba 20 ans atante na kinshasa na koloba mingi te nakona tokola un jour na kosala émission bomonake bakosaka bino ke basere ya congo bapesa bato avc nous avons encore des femmes qui sont fidèles oyo kaka dans les bonheurs tout comme dans les malheurs bazalaka wana émission mbala nsima na sujet mosusu ya lelo nakoyebisa bino basango ya bamusicien congolais oyo bapostulaki na makambo ya élection mais bango tu batie bango à côté mpona nini batie bango à côté peuple congolais élection wana ezalaki nango élection te ezalaki na nomination je m'excuse une seconde le temps todimine na mwa bason avec télécommande
Désolé les gars, on est toujours là en direct. Bolinga biso, na marque na biso nyonso. Na bisengo, pe na pasi, na tanga mwaso ba dimine, zalaka ba fidèle. Chora SND. Ami fidèle. Ah ouais, de longue date. Ministère Mataba, comme date. Donc, makambo tolo basiko eza makambo ya ba musicien ko ba postulaki na élection. Pour la nini, bomoni ke bango tout ba retenir ta mutu moko te na ba musicien tout. Joël Mabonda, yo nde ozaka mutu mayele ya trop, pour yo tozaka sir lobi tant tozaka na boulot toyeba ke yo oza na avenir ya administration ou politique congolaise. Ba fitiri eza nde bino. Mais yo ntango kobanda kosala kuna na avenir na pays, kolinga te élection okomisa ngo nomination. Omona majorité ya baprésident na monde te bakoya te na bakamba na jour kako prêter serment. Yango fo ozala toujours droit chemin, yo yebi tokozala no ya trop. So droit chemin yali, pays mpe kotambola nango bien. Ezala nango facile kobongisa pays. Faites respecter les lois. Na ozongela die donner lungela makambo ya musicien. Bato ya Kinshasa ba préféré ba musicien congolais bozala na bino kaka na niveau ya milieu ya peuple. Bobetaka bandule, ba samedi, ba dimanche, peuple a sepisi nzoto na ye. Après ba long boulot ya lundi, vendredi, samedi, dimanche, bino ko sepisi peuple, bakeola na parler makambo politique etali bino te. Oso kozokenda ba réunion kuna oyo ya parlement banani bakobeta ndule po ba réunion mosusu ezalaka kobandiango mpe vendredi ti samedi mpe na soir ozo koétudie baloi yango monike batie bino ya kote nazwi kaka nani kubali mpona nini bon oyebi botala kaka yaza trop philosophe au-dessus de la sagesse aza mayela trop aza moto akalme bon et je dénigre pas philosophie na ye mais na impact ok baplain na baplain aza moto amarke wana te lui c'est la classe bino boza bato baimpact ya makelele bawera balacoste batata yango moni ke banome bino te boregrete na bino rien boevite mpe kolobaloba bamarke oyo soki ndenge o ngai boyela boevite yango nous avons besoin de vous boza bato bosalaka lokumu ya pays na biso grâce à bino bagarçon ebele ata soki ntina suka plein te mais bazwaka mwa quelque chose mpona bino donc par le respect à notre culture bolobaloba na bino te nous avons besoin de vous toza bamikolo tona besoin na bino toboyi to bamisanga bino ndenge tozanga bamisusu aza mato ya koyoka ayoka kozongela misala na bino ya ndule na ndenge ya droit chemin batutu basepela oreille toujours agréable yoki mpe nalobi o belle chanson nasi bolandaka baconseil te bato ba josé banduka mpo mutu akala akoyebisa bino ke botika bango ba 40 chanson eleki tro mutu akoyoka ngo ndenge nini josé banduka bino banda ntango babelabela te lelo kosa kaka opesaka bapetit frère baconseil ba 40 chanson wana mpona bamabanga kaka yango te ntango akala oyoka kaka musi mpa bebimi ab mais succès mpe pendant 6 mois une année lelo ekomaka mwa moko mibale oyo mosusu succès eza te ba 5 ba 4 boluki bavie neti adio salemba bokontaktaka bavie ya ndenge wana vie wana adio salemba ayebi misiki ayebi keseke son aza mpe na studio na ye bapoze okere opesaka bato baheritier bafabrigas pesaka bango baconseil po bakenda kotuzaka bavie neti badio salemba aza bibliothèque monene na musique ayebi keseke son po banzimbo mosusu lelo omona ezobeta bato bazobina na fete biso moko otalaka oyo nzimbo bakobina yango ya solo me bakobina donc musique ezali zwa ya kala sangisana ya sika mais ezala agréable à l'oreille yango na répété kaka musicien congolais oyo banome te na baélection boregrete eloko te la vie continue bozonga musique ya bien banzimbo ya kitoko vous comprendre biso tona besoin ya ndule oyo ya kitoko oyo ya propre bato peuple congolais kosoutenir bino oyo yango nde esalaka lokumu ya kongo ekendaka mpona makambo ya bamusicien oyo banome te yango wana information tozalaki nango lelo
Dieudonné Lungela, Yampangi, toujours Jésus a dit que c'est la terre, puis ça va ici à l'élo à conseil pour yo un mot de la héritier. Tu vois ça, tu vois été. Nous avons tout pédé donc proche propre, il y a qu'une question MNR. Entre parenthèses, pour se la peine joli, hein, dans la Maison Blanche. Assumer responsabilité. À ça, au business to heavy, d'abord c'est lui avant les autres. Avec mon tout ça là. Sur la Maison Blanche, vous très bien, vous avez plaisir à tout. Pour dans le coup, il y a ministère de mission, il y a ça, nous salaire. On dit, maman, il fallait ça la sous-souter. En tout cas, que c'est mené à. Je sais que ton âme ne se repose pas en paix. Yo, âme est éternel. Vous en êtes mingi pas aux alliés. Dans ma camouflage, simanayo. Petit dans les belés, moi, le silence. Donc, peuple congolais, moi, je m'excuse beaucoup. Les gars, moi, les campagnes, on a parlé. Ça m'a mis aux alamos. Maintenant, que ça m'a mis aux alamos, les grands philosophes, les grands poètes, pour que nous tendance, moi, tenir à trop, voyons, Kouloutou Magellan, dans Katia, Paris, week-end. Les attentes, on peut savoir, ça m'a mis sur la musique. Nous tenons une politique qui peut bien. Nous avons sur la culture. Nous avons fête, nous avons anniversaire. Nous avons le vendredi, le Paris, week-end. Il y a un pour tout manger là. Donc, les élèves, c'est une chose que, avec le Porto, dans un studio, on sort la chanson avec notre nez Paris, il y a ici. À sa chanson, et aussi que ça il y a trop. Titre dans mon imi, Parisien à Cabernet na Porto, avec le Porto. Donc, il y a ça. Porto cimetière à Mundele. Il y a ceux qui ont été ah, ceux qui ont été pour Seka. Par exemple, entre parenthèses, pour les tout pays, c'est vrai que moi, passe dans la politique, de l'autre, on met la même formation, plutôt au Seka, dans le cadre de la plaisir. Les coachs, dans Ali Londola, ils sont toujours, ils ont MO, c'est plus sapé, reconnaissance à tout, dans coach, dans Ali Londola, ils ont Kata, ils ont Kola. Donc, les collègues de Soleil, avec les portes, tout sur le nez, mon climat mystique, au moins, la vie, nous sommes au boulot, nous sommes au sala. Mais, pour que la chaîne, nous sommes au salaté. Nous sommes au complet, mais nous sommes au boulot, nous sommes au salaté. Parce que c'est l'âge, pour atteindre ma soixantaine. Mais nous sommes au boulot. Chamberton, nous évite, collègue à boulot. Il y a un solo, avec les pauvres, c'est un lion qui. So vous avez 60 au moins vous payez à boulot, au moins à danser. J'imagine que au moins à qui vous mettez à pénater. Et ça question à âge pour regretter dans l'hôtel. Donc au moins à qui mettez à limiter âge peut jouer un rôle dans le boulot. Dans une zone où si vous avez solo la cadre qui est le Paris week-end, donc sur la solo la culture na biso, na yebisa ki bino ke ça moto ça na ngoli susu ezali makambo ya base, sunda base. Bandeko ba bolingo. Peuple congolais, dans la congolaise. Et là, on est dans le cadre de la voix. Et il y a eu Sarabino, tant que sur la main, sur la venant, Mouloube, tant que on a trop, Nandoki, Tiaboulou, et Naboui, n'expliquant objectivement, donc en clair et net, que le Makamba justice, Makamba Nandoki, la diable, Nzambe, et Zarakate. Le but est que bon, on va faire un abino. On va continuer à croire en Dieu, continuer à croire en Dieu. Mais la justice, la tala va fait. Fait, on va commencer. F-A-I-T. F-A-I-T. Ce sont les faits. Makambo et salami. Pas fait, on a F-E-I à moto. La tala va fait. Donc, les kambo et salami, on va voir la réalité. Moto asali nini babeti ye mpona nini eza ndenge moto akutaki na afrike ndoki moko ayeti na poto awa aya koluka yo na justice makambo ezalaka te nalobaki yango bien émission oyo nasalaka ya nademontrelaka oyo bato balobaki ke kolombo akosa
ndenge Venant Molube matata oyo azwaki na compatriote na biso mosusu yango esalaka ke Venant Molube akoya na mai donc ndoki te moto ayaka koloka so baswanaka te acte ya bitumba ezalaka te mbele Venant Molube oyaka na mai te mbele toza na ye ti lelo wana eza soki makambo ya destin mais justice ezocontinue makambo wana esili kaka te mbote ya tro sere na biso dieta kabuya mbote ya tro bacourage elekaka na yango tobosani te makambo ya politike lelo eza weekend totie nano bapembeni kuna tolobi teke esili tosola na musiki parce que ça adoucit les nerfs eza weekend mbote ya tro Jacobson Ekembe mais c'est propre le bogard de tous les temps tosola masolo asunda base eloko oyo ekota biso meme na poto même bona bandeko na kimbo elisaka bango quand il y a ou il y a eu likambo moko ya mabe neti baye baatake mutu na ndako bino bozalaki libanda so bokoti na ndako botushaka eloko moko te parce que bapolice scientifique bakoya na ndako bakoya kovérifie bakozala besoin ya baempreinte do basigne oyo batashe oyo bato basali mabe na ndako batiki baempreinte wana donc bon empreinte j'espère que tous les Congolais savent ce qu'on appelle empreinte eza basigne oyo ezalaka na maboko awa ou basoyi yango babengaka empreinte bapolice scientifique bayaka bakozwa baempreinte wana ekopermettre bango baidentifie bayeba nani yango ou banani baya kosala mabe mais tomona makambo ya sunda base na Kinshasa ntango baatake ye mbala moko bavoisin na quelque membre ya famille na ye baye bakoti na ndako batomboli ye babimi ye libanda mpona kobenga secours na bafaçon moko ya malamu te donc yango wana ti lelo bassassin ya sunda base bazoyebana te mais bon ezaka makambo ya cadre ya enquête donc basoupçon ebimaki etika bangana mwasa mutu eboye na boye wana eza bahypothèse j'espère que enquête ezocontinue parce que lelo na Europe soki obomi mutu avant 30 ans bakokanga yo des fois même 2 semaines 3 semaines bakokanga yo monde évolua façon ya kosala bankete ekoma ebele bon c'est pas la peine na dénoncer lisusu awa makambo eza wana bainternet donc soko likama eleki na ndako meme moyibi soko obengi la police kolinga te okotaka na ndako zela nanu polisi aya akotala baindice oyo bato wana batiki ou motu wana ya kosala mabe atiki ça il faut éviter kokota nanu te eloko oyo namonaki erreur wana na ntango ndeko na biso sunda base azwaki likama na Kinshasa aza basisa bakobeka mpa agile asala nzembo na ye ya libere nzembo kitoko ti lelo nayokaka yango donc vraiment fo tolinga aire monta tosolaka bandeko na afrique toexplika bango bamakambo mosuku ebayebi yango te la négligence ezalaka ya trop donc fo kosuivaka aire moko bareportage na télévision et aprenaka bato makambo ebele okokoma mpe na bauniversité sukasuka te mais internet epesi yo mayele ebele ole aire tokolandaka aire moko badistraction ya bafilme baosona pambapamba na internet na kotia kutu entre parenthèse déjà ya likambo oyo ya kofingaka baparent ya bato kofingaka babato na internet tozosola déjà na edino image tosala groupement moko boye tobanda koassiste bato oyo bazalaka victime ya bainjure na internet ou na télé eza makambo moko juridique tosala na ye lobi deja tokokutana na ye tosola makambo yango edino image oyo aza président ya bajournaliste nyonso bazalaka na diaspora mais ndenge nalobaki tosolaki na ye tokota sikoyo toencadre makambo ya média mpona kosilisa baantivaleur na média omona motu mosusu ayebi ntango présente émission ntango koma fali ipupa ya pamba ayebi te ndeko na ngai osala soki 500 émission
comment fallu pour partir. Tout le bâti. Ah, bandeko. Là, on te souligne là. Ndeko na ngai. Et dit nos images. Depuis déjà, tout ça, la groupement, on va voir, on va défendre. Batu oyo, bazalaka victime. Il y a injure na télé ou na internet. Donc, dans l'avenir, comme tout ça, tout que les façons de anonyme ici là, na internet. Pour nous traquer, batu oyo, balingaka ko, finga batu na internet. Lelo aba mayu na poto kita ebele parce que nous devons faire tourner le cerveau na ye. Et comme vous code sur téléphone, il faut opérer sa identité na yo. Donc dans l'avenir, il faut que avant ça la page à Facebook, il faut opérer sa identité na yo de façon que bateau va finir na bateau mabe, batika makambwana. Tala neti lobby, de relation afandé, juif afandé, tu vas na congofrance.com. A commune à Egamake, le roi makamba élection ici. Musique ezonga babandi kofinga ye babandi kofinga bapara na ye ça on n'en fait pas et ça argument na yo ke ah noko makambo komi tala biso tosepeli te mpona période oyo toza koétudie makambo boye mais c'est pas la peine ya kofingaka ye c'est pas la peine ya kofingaka ye eloko wana tolingi yango te alors oyo mosusu toza nango eza. Je m'excuse une seconde, Bandeko. Je m'excuse, Bandeko. Pour la porte pour moi, la Zoya. Donc, on va continuer. Ma caméra au fin, on va pour ça, là, tout au petit caillou. Poser l'argument, là, yo. Au fin, on va parler un bateau, on va tout le monde. So, ça, on va bien poli. Ça, on va bien poli, c'est pas envers tout le monde. On doit foutre là-bas mon ticket. Alors, attends, on doit foutre là mon ticket. Au final, on va parler à Moussolani. On a aussi la dictature dans le Moussolani. Qui est politesse, on a parlé dans le Bouna. Mais Internet, des milliers de public, c'est pas ça qu'on a poussé argument dans le au final. Au final, on va parler dans le donc, j'espère que dans le va même poli. Pour ça, on va même poli dans le entre les bilans, on va aller au Bessana. Nous sommes à saler mission et on est à Cameroun pour dire ça. On va à toi au Yoka Yoka. Et on trouve ça là, maman, il y a bateau, il y a bâti, voilà la marque avec des avocats. On va opiner le bateau. Comme ça, pour soigner, bien là, ça va bien poli quoi. Bon. Aussi, ça m'a camouillé très la DCG, Parigo. Il fait ma ligne à Parigo. As un manager, il y a petit chinois d'équipe. Donc, chinois qui est dans un studio, on sait dans une monnaie, on a besoin de dédicaces, tout le conseil, tout le soutien moral. Vous contactez chinois de Paris, on a la page Facebook, on compte en contact, on soit là la vidéo. On a une côté Parigo, il soit là, on a une Parigo, il fait malin, on a un manager, il y a chinois de Paris, besoin de la chinois de film, comment il y a chinois de Paris. Un des grands courageux. Dans le milieu congolais, tout souhaiter ma bénédiction à tout, comme naïe qui est malade, voilà pour une naïe, zéla, moussala, dans la musique, nous sommes là, boulot. Il y a que des sortes de gens. Les soleils à souvent besoin d'amour, ils allaient les soleils à un restaurant. Félicitations, la Galaxie Mambo. Profitez, voilà, les chiens, nous sommes là, dans Internet, de l'homme qui tombe, dans restaurant la patrona ya chez Louendo na c'est la mission de Lekigoma. Félicitations à trop na musala o mozo sala ngana signalé avec le Congolais que kalamingi te to banda be mission mo ya restaurant au classer les 10 meilleurs restaurants dans cadre de Île-de-France déjà bien dans cadre de la Kolia dans cadre de la propriété et faire évoluer la makambo ebele tant bon sala concurrence wana eza ya kosona te babenga yango na français émulation ndenge tozalaka na classe ozotravaille mpo oleka moninga na ndenge ya mayele na yo eza na ndenge ya mabe te tobenga yango émulation concurrence moko loyale
là c'est normal. Ah là, moi je suis en train d'aller plaigner. Ça doit faire avoir les scènes. Et une anecdote ou histoire où on peut faire la chose là, ceux qui aux 8, les 6e, 7e, en ciné, il était dans le faire la chose là, voilà. Donc, pour un week-end, il y a les lots. Vraiment, il y a une sabine, donc, pour moi, que tout seul, il y a Kitoko, il y a Malamu, que fini Moutouté. Dès que mon ami, le week-end prochain, bonne chance et bon courage dans mon Nyoso, paix et Zala, et pas y a à la prochaine occasion, toujours le week-end, Paris, week-end, Wabino, Kulutu, Magellan. Bye.